bonsoir. Ça dépend ya Aero Bozolanda biso. Bienvenue sur Vérité Universelle.tv. Le loto kiti na terrain to ko solo la na ba maman na biso na ba papa ba ebisa biso mwana mwasa balaka na âge nini. Dans âge nini mwana mwasa koki kokota na libala. Âge nini yango wana na mpanzi na nga déjà nazana ba papa bozomona. Donc nakoleka na poser bango ba question na tout na ba papa. Mwasi abalaka na âge nini. To na tout na pe ba maman mwasi abalaka na âge nini. Tozana ba papa liboso na ngai nazana papa. Bonjour papa. Bonjour madame. Papa Bazolando na Vérité Universelle TV. Toye ko tout non ba question na biso ezali mwasi abalaka na âge nini. Oui, merci pour la motuna mais nazo se présenter ngai naza Patrick Mouka. A tout ça plus précisément na Kasavubu quartier Lodia. Na avenue Masimanimba croisement Éthiopie Masimanimba. Et alors merci pour la question na yo pour ngai mwasi normalement lorsqu'atteindre déjà 18 ans, elle est capable ya ko bala. Mais dans notre pays, comme il n'y a pas de travail pour les jeunes, c'est ce qui fait que Basiba qui est de 21, 22, 23, voire même 40, 45 ans, Moni Basi Bazobal. Nous sommes suite, il y a manque, il y a misala na kat, il y a société na biso. Par exemple, ngai, ngana ko biso moni ngana sa marié non? Et alors son biso âge ngana bali na âge moza fleur. Donc pour te dire que c'est possible lorsqu'on a un emploi profitable, on peut se marier sans embâche, sans difficulté. Et alors maintenant, nous avons interpellé le président Mboka qu'il faut ça l'effort dans le secteur et emploi, les jeunes vont se retrouver dans l'emploi pour babala dans l'âge moko fleur. Parce que surtout dans l'âge moko avancé, tous habités dans la ménopause, surtout dans la biso basi, biso mi bali ménopause, ils arrêtent mais dans la biso basi, basa na âge moko précis au barosa nini ménopause. Alors on a interpellé sur ce pasteur, ba que libala eza miracle té. Libala eza musala ya mobile ndé mutu sala ke libala ya. Tant que ba jeune bana misala té, mabala na kat église d'une manière miraculeuse et koyate. Vous comprenez? Donc, âge fleur et moi, si Kobal, c'est à l'âge de 18 ans, mais il faut tenir que Missalé Zate, c'est la raison pour laquelle ma balle est commis trop difficile na RDC, plus précisément na Kinshasa. Paye le Moussous. Ba facture oyo bikolo na bikolo bazo tarifé ba oyo bazo ya pona Kobala yango elembisaka ba jeune Moussous. Est-ce que vous imaginez que les lots sur Ngobala ba c'est un groupe électrogène, ordinateur portable à ta 5, ba c'est un écran plasma rochana mire. Est-ce que qu'on a besoin de la bala modèle wana et ça qui symbole ça comme mungwa moi biloko ma mike basani ni mama ya nanda mais les lots modernité et rendre biso mauvais service et même modernité tina kata mabala donc cela veut dire que tous souffrir dans auto profiter na média na bino pour to lancer SOS na ba autorité mboka ba pesa ba jeune misala pour to bala na âge moko fleur. Merci wana ba wutu kolanda. Ba réponse ya papa pesi biso ba réponse nae tozo kende su kokuta na lisusu na papa mususu babi ba papa bakoti makambo ngo wana bo utaki kolanda déjà ba réponse ya papa mususu apesa ki tozo ke kokuta na siko na papa mususu po apesa biso ba réponse nae na sujet na biso ya lelo. Papa na biso ye tozane awa. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa awa toza wapi d'abord? Awa tozali na croisement Éthiopie Masimanimba na commune ya Kasavubu na quartier Loja. Ah OK papa, tokoki koyeba kombo na? Kombo na ngai papa Chiko. Papa Chiko, lelo tolingi toyeba mwasi abalaka na âge nini. Donc mwasi akotaka libala na âge nini mwasi akoki kobala? Bon, normalement mwasi ou atteindre déjà 18 ans. Comme déjà dans matière ya kokotana ndako libala mais sikoyo eza ce qu'on a ba kam moko pe yaka eza na kam se koya à partir de 17 ans 16 ans a eu chance ya libala moko boye akoyi kobala mais ko banda wana ko banda 18 ans mata eza grâce oyo mwasi akomi déjà na maturité ya kosala nini ya kobala akobenga maman na ndako libala parce que mwasi akozala mwana moke mais soki aboti abenga déjà maman donc mwana na ye eza effacé na tango déjà c'est aboti. Et à comme peine la maturité à couvrir dans libala ko servir bato la maman ayango tozolo bake soki lelo mboka et permettra qui peut passer ba chance na ba jeune garçon mbele lelo bato tout ba se retrouver ba bali pourquoi parce que mutunyo surtout na kati ya likanis na ye aza il faut ça nini abala po mi botela na âge moko esengeli pa bota parce que bientôt neti basi
moi si soko bali na 45 ans na habité wana komeli ka Nzambe yemoko parce que aux ana menace ya ménopause na âge yoke ko bali la wana il faut que ça la grâce que Zamba permettre mboke permettre batu tout bala pourquoi et que ça la keke non mulelo yo na compagnie mususu et comment qu'il faut pas na musala faut batuna est-ce que abala aza marié aza sérieux que libala wana pesa avantage pour na yepo et permettre na makambo mususu ozomona mais siko na moment oyo ba contrôler bloc wana te otalika ta musuko tangi mais zoa kota mais la meilleure des choses c'est ça libala eza bien et moi si on a comme déjà la maturité à 18 ans en tout cas ça a la chance ya ko bala pe ya ko vana ndako libala o azana 16 ans 17 ans o a eu chance et yeli avant par rapport à massa ko za nango akoyi ko zo bien ndako libala pe boti bana na ye en tout cas nazo senga kaka ke mboka ezo likambo yo sérieux ya ko créer ba emploi parce que lelo basi mingi bakomi ko ndima akota na ndako moko soit azwaka ka zemitam soit abalite parce que azota la pétence azota la âge na ye azobunda na âge na ba petite sœur bazana kati ndako na ba petit frère bakokita musuko tuka ye par rapport à âge na ye akoki ko ndima kende ko mekoti sa place moko boye na mbango pona nini parce que abali kaka mais normalement ko banana 18 ans mata et permettre moi si abala pe azala mama ya ndako alibala. Ok, merci. Wana ba utu kolanda ba réponse ya papa. Papa répondrait na ndenge ye amoni la makambo. Ngo tozo ke suko kozwa lisusu. Mutu mususu poto tuna ye ba question. Maman. Bon, nazana maman nanga mupandi awa na eko tuna ye mituna. Na sujet na biso lelo. Bonjour maman. Bonjour. Maman, s'il vous plaît, tu es na yo lelo boy. Moi si po abala, il faut abala na âge ni. Na tango ya kala ba maman na biso, ba bala na ba 13 ans à 14 ans. Maintenant na tango na biso oyo, to komi ko bala na âge o biso moko to sepeli nango, oke na moni ndela minicho, na komi na posa na bala na bali. Mais oke na kalezala ka bongo te. Une fois maman kutani na mobali, ba bala ni ba boti bana. Mais lelo et comme so to kutani so ki peto lingi to bala ni so peto lingi te to tikani. Ok, wana ba wutu ko na ba réponse ya maman. Maman a répondre bino. Donc tozo ko bakaka na musala na biso na kasa Vérité Universelle TV. Donc tozo ko bakaka na kolanda ya koluka maman mususu tozo luka isusu maman mususu aloba te. Ba papa pe ba lobi ming toro pe komi ya ba maman. Liboso na nga nazana deux maman na ngai awa na ko poser bango ba question par rapport à sujet na biso ya lelo. Bonjour maman. Bonjour. Maman, si je n'ai pas le ezali que moi si abala kana âge ni no ezali que moi si il faut avanda na ndaku ya libala. Âge au vendre na ndaka libala ezali na 18 ans. 18 ans, 17 ans, vendre na kati ya libala. Soki ozala motema malamu, ovanda libala na yo ti âge yo moko sepeli nango. Ok, merci maman. Wana boyoki réponse à maman. Mpanti nanga pe a nazali susu na maman mususu ye pas na ba réponse na ye ya kopesa. Bonjour maman. Bonjour. Maman, pona yo. Ozana moi lelo so mobala monani ke aya ko bala mwana na yo. Ajni yo lingaka mobali abala mwana na yo. Ah, sigonde to monaka ba age ezalaka lisusu te. Akokisi 15 sa abali, 17 abali, 20 abali. Donc au mona peta mususu akei libala na bayokani te mwana zongi na ndako na peso kado ba kado na peta boya kango lisusu to koma ko yambango pona ni mwana sika ya kei bokilo alingi ete mobali balinga se bokilo alingi ete na récupérer mwana ngai na 25 na ndako. Ok, merci. Wana boyoki ba réponse ya ba maman nanga ba pesi kaka nde nazolo ba tozo continuer kaka toujours na ko luka to poser ba question siko to kei lisusu ko luka mutu mususu mama linga maman na lingi lisusu na poser question ba difficulté nini tozo mona bana na biso ya basi na bana na biso mibali bazo bala nokite Bana na biso ya mibali bazo bala nokite pona nini musala ya malunga zo sala ezate azana ndaku te azana eloko ne eloko te
ye kuta zoliana na sima ya yo mama 25 30 35 avanda na ye kake pa na bino soki ake komemela bino ngambo wana ye kobwaka mais soki ezalaki mosala eyali bazosala na bango aozwa ndako na ye na mwasi na ye na bana na ye asali nini avandi ya basi mpe ndenge moko ya mwasi akomibokola kaka mikolisa ti azela mobali ako ya kobala ye mobali ako ya kobala ye makoki ya kobala bango ezozala te yango wana ekomi kaka ke age na ngai ezokende kasi nazozelaka kaka viti mokolo kobonga biso tobotaki vie bongaki te kaka na maleme ndenge biso tobotaki tobokolaki mais lelo bana na biso mibali ana ndako te ana kiti te kompani eza te bana mibali bakosala okende kuta azobetaka dami na bakarte en tout cas eza mpasi na mawa boyokela biso mawa oluka ta bakompani ya malamu efongamela biso tata asala misala oyo esengeli asunga baleki na ye po te babanda kobala na ba 25 wana neti ngai ndenge navandi bo babalanga nalaka na 17 ans 17 ans wana mobali na ngai azalaki na 22 ans tobalani tina lelo oyo naza na kati ya libala nalia malamu namela malamu namela te nazaka na kati ya libala bongo mpona nini na bana na biso ezokokisama te nde maloba nalaki nango yango wana. Ok, merci maman. Wana bautu kolanda réponse ya maman apesi biso tozoko baka na kosala musala. Wana bozomona ndenge kaka nazoloba ke musala ezosalama. Liboso na ngai bozomona ke nazana papa. Na ko poser papa ba question par rapport ya sujet na biso alelo. Bonjour papa. Bonjour. Papa, sujet na biso alelo ezali mwasi abalaka na age nini? Age nini mwasi akoki kobala? Mwasi akoki kobala po atala keno nakoki kubien na nakoki te. Ok, wana boyoki réponse à papa. Papa pesi réponse na ye tozoko bakaka na kosala musala. Papa auti ko bloba ke mwasi akobala na ajo ya mimoni. Papa, age nini vraiment yo koki koyebisa biso mwasi akokota na kati ya ndako ya libala? Même 30 ans. 30 ans. Papa siko ba difficulté nini o bana na biso basi na bana biso ya mibali bazomona po bazobala nokite. Difficulté za nini? Difficulté za net kozanga. Kozanga nini? Po eza pe na mutu mususu pe azoteka na eka bombo to nini na ye amoni ke akoki. Kozanga net makoki mbongo ezate yango bazolinga kaka azalaka na ndako alibala. Ok, wana boyoki ba réponse papa auti kopesa biso tozoko baka na musala na biso. Nde kaka nazoloba ke tozoko bana musala pembe nanga bozomona na yambi lisusu papa mususu azali boso na biso ako répondre biso na sujet na biso lelo mwasi abalaka na age nini. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa toye kotuna o mituna tolingi toyeba age nini o mwasi akoki ko bala po avanda na kati ya ndako ya libala. Bon moi ça ko bala na âge à 18 ans c'est on est bien biso mboka solobi. Na âge à 18 ans 19 à 20 ans moi ça allait après ko bala. Bongo papa na ngana lina tuno lisusu kana kata sujet na biso est-ce que nde baluba babali saka basi bana na bango na ba âge ba 14 ans 13 ans soki eza mabe eza mabe makasi pona non te moi ça sur maturité que moi si mingi tout le monde doit avoir 20 ans 25 ans peu non te maturité les jeunes na mutu temps qui na libala mo sa buzoba wanso da âge 14 15 ans moi ça bali assez le rotin pour moi les na mutu to mayele wana ki moi sinon te mazwango siko koki koyebisa biso ba difficulté nini bozokuta nango pona bana na biso basi to bana na biso mibali. Ba difficulté c'est belé c'est belé bon ba j'ai un film mingi lelo bon presque pour na libala ko bala de ba bala te ba difficulté c'est belé mingi bazana le ngé akasi comportement bizarre comportement bizarre bazana ngo yomoni ba cause mingi cause ke mbala ba te mbala zuye te ke chérie nanga nzoka kinga sana za mbale mususu abana le mbali so mbali tango akablo bongo neni azana na hida ko bala yomo biso mbali ko mage ana la ni me azimo simo ndiko kosa botu ba smatiki ye poni basango ba ide ko de mitu ezate ide za ke ana ba chérie mo alinga ba tata mikolo nendo zane ida ko bala ambisi biso mbali be poso bala zame a possibilité
possibilité eza te misala bien eza te nde tozala aide obala yomoni ke osente mwa badossier kotina ndako bozala na ye moke moke ozozwa bolia soki nzambe asunga un jour mbongo mwana nde ozwa moya kobala ye. Ok, merci. Wana bauti kolanda ba réponse ya papa apesi biso. Tokomi kokende malembe na suka émission na bino. Tolukela bino lisusu mususu a répondre na ba question na biso. Tozali kokoba kaka na kati ya sujet na biso ya lelo. Liboso nanga nazali na papa to kotuna ye ba question par rapport ya sujet na biso ya lelo. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, comment na oza papa moko responsable? Papa lelo tolingi toya kotuna mituna. Papa lelo soki mobala monani po abala mwana na yo ya mwasi. Oko libérer mwana na yo ya mwasi na âge nini? Sko ya comme ça dépend ya famille de vivre. Alors là je suis à 17 ans, alors à peine 15 ans mais ça dépend de vivre na mwana. Même si mwana bimaka hein, aya rappelle même si mamuke ils seront avec parler. Au pic, c'est pas besoin d'aller comme Ramabi. Mais il faut que je me ok, wana boyoki ba réponse papa e kopé sa biso. Boyoki ba réponse à papa tozoko bakaka. Ningo lobi ke toti okoki kotika mwana asala ba besoin na ye. Omoni te na kotika mwana asala ba besoin ni mwana koki ko beba. Pondeti soki mwana za na 14 ans asala ba besoin na ye. Mwana ko akobebela o yango wana papa. Eza kotika te mais est-ce que responsabilité ya papa alors qu'on se porte charge à moi na wana te. Yango mwana mwana moke akoma ko bima wana ko mozonga mso retard. So ina tonga pesi 10 000 francs ngoto lamba. Tuko boya ndeni tandis que mta pesa mbongo benga na ye. Ozara charge à moi na. Papa siko ndenge lobi ke mwana ye na mbongo aye kopesa yo. Donc ata mwana za na 15 to 16 ans abimi aye na mbongo aye kopesa olia yo kondima ngo atake papa moboti okoki kozongisa mwana yo na nzela te. Parce que papa ko to sala ka te wa chômeur siko sane. Ozara mbongo olia baboya mbongo. So boy mbongo fima yezo boy mbongo ali bomati. O monte ke fima yezo zongi. Ok, voilà qui ma question ya papa, ma réponse à papa où tu copes sa biso. Ok, merci Tosoko Bakaka. Merci na bato bazolanda vérité universelle. Le loboyo qui ba réponse ya bande konabiso basili copes sa biso. Merci na bango bande konabiso et ceux qui n'attendent na sima ya caméra, je dis merci à pasteur, notre pasteur Ezekiel. Hein? Merci à toi et sans oublier à mon boss, maître John. Merci Mzambe Apambola Bino Tokute une émission ya Sika.